doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali émission Moko spéciale. Parce que vous voyez que 5 minutes dans cette émission Ngai Moko, donc Lelo vraiment à titre exceptionnel. Donc il y a un bel bino invité Moko, pas des moindres. Donc vraiment il fallait na sala nae na si na lobaki yango na ba précédente émission nanga na annonçaki yango ke donc mikolo ezali koya na ko yambela bino président Rio Muteba, Oyo Azali, président, il y a association Oyo Babengi Assad, Oyo Elingi Koloba, association des aveugles pour le développement en RDC. Donc, Azali, Assad Azali, membre, il y a Union africaine des aveugles. Président Rio Muteba Azali en même temps vice-président de l'Union africaine des aveugles. Awiti kozo a titre wana kalate parce que awitaki séjour moko na ane oyo na Maroc a ko expliquer biso masolo elekaki kuna et puis na kati ya émission oyo lelo boko comprendre que soko zali aveugle ezali te ke okoki ko vivre lisusu te. Aveugle au profiter pour bayo que la mawa parce que qui aveugle handicap ou qui aveugle égalité mais beaucoup remarqué tout au long il y a émission à biso avec présent Rio beaucoup comme moi comme présent Rio à salaka en étant aveugle donc et puis azali na sujet tabouté donc bon mon émission oyo donc bon c'est plein na kansi et vous avez la leçon moko ya vie. Lelo présent Rio Muteba a coupé sa bino nakati ya émission. Donc vraiment tosengi na technique kuna donc Alain Gonjo a fongolé la biso total invité na biso a pesa déjà bino mbote. Présent Rio, bonjour. Bonjour tout le monde qui me suit partout dans le monde. En tout cas, c'est président Rio Ndouanou Muteba. Je suis là pour parler pendant vraiment Koloba. Et singa pena ponanga en plus misalande isa makamunangai. Ok, donc merci. Bon, bino boye bake, bo sala déjà ya ko sepela présent Rio Koloba, donc ayebi Koloba parce que déjà dans habitude naé à sala droit, donc droit bato ba comme avocat Koloba biso Koloba na biso eza devant micro ba présent Rio Koloba naé les apona ko défendre batu na Koloba vraiment que bato va comprendre. Donc depuis ngai naeba présent Rio donc naebi par l'intermédiaire il y a son excellence Guy Luando Mboyo azali président à parti na biso AREP donc boyebi ke Guy Luando Mboyo azali na fondation Widal avant comme ministre azali avocat d'affaires donc yem taepsa kingai César Ngadi camarade César Ngadi Monario naganisi ndenge yo zali ce que moni Rio bokosala dio moko ya makasi mingi donc président Rio oyebi ke ngai ba awa tozalaka na tabouté puis moi je suis mieux placé na ko poser ba question moko oser pona yebi yo po lo barana o makam na yo clair parce que ba misusu handicap na bango et comment eloko moko ya soni ou bien ni mais yo na yebi okoloba nyoso tout parce que émission ezali occasion moko ba tout ba découvrir yo pe batala ke ceux qui ont allé handicapés au koki ko vivre normalement neti batunyo surtout donc dès quand ngana lo baka handicapé azali mutu oyo ba oyo ke la mawate handicapé au pesa ye au ko tchena ba condition oyo et ko permettre à sala musala parce que président Rio azali actif donc bandanga na ebaye je peux plus m'en passer na parce que na comment ozo exemple moko donc dès 6h du matin à la muki akola la lemsu na ba 2h du matin azana ba démarche il est partout ba réunion donc makambu et belé président Rio avant to banda
to salana nous to ebi qu'il faut expliquer biso des pères et des mères makamnyo surtout et puis sikoyo oye biso netinga handicap nanga mais présent yo nazongo à l'âge de 6 mois donc yo epsi biso nanu obotama pukola et puis handicap donc obotama aveugle ou bien oye comme aveugle après. Merci beaucoup Nabengaro excellence César Ngadi parce que nabiso vraiment Maramozo sala pour nabiso d'abord na Congo depuis oye donc l'équipe même ba makambo biso tout monde à la kata Kinshasa. Alors Rio Ndwani, je m'appelle Rio Ndwani Mouteba de père et de mère congolais. C'est-à-dire Rio Ndwani na botami na mbinza delvo ba bando benga motikile. Donc moi na ngaliema ya solo. Donc na fandi na venu Luzumu. Tant na longwana nga na kufimis na nga na âge à 6 ans à cause de la fièvre typhoïde et ben communauté à l'époque. Alors docteur Kayembe na clinique universitaire kuna na campus a kene ko découvrir en Afrique du Sud pour que de manière que et permettre ma célèbre examen na kuna. Donc aujourd'hui j'ai 39 ans d'âge. Donc pendant un handicap et le belanga sur le roté parce que mes parents bah sali partout les moyens de manière que natanga que laisse nanga normal na écriture braille. Alors aujourd'hui je suis quelqu'un donc na dépendra pas normal. Je suis normal et je vis normal. Je suis très à l'aise. Ok, présent Rio, donc on comprend donc yo au banoko mona jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc bien on comprend déjà que c'est plus difficile que au botama avec le mona na hote mais présent Rio abanda qui komona. Donc avant de développer nan au lobby que au sala d'études na yo donc tokoki ko landa cursus na yo toyeba un peu au bandoko tanga na école bon entre guillemets normal ou bien on doit tanga na école avec. Bon, quand j'ai perdu les yeux à l'âge de 6 ans, na ba âge il y a 14 ans, ba parents na ba conseil bango ba ke na ngai na Institut national pour aveugles en face à INURB. Alors tant on a commis kuna na Willery en face à INURB, ndé na yekoli écriture braille, ba tinga na réadaptation, na yo kende ba na seule école primaire na kuna, na yo banda première CEO na kuna deuxième CEO, na yo sala siko troisième des humanités, ba yo juger bon avec non osa très intelligent, très sage. Ndé ba ko tina na école ba tu ba monaka. Ba benga ngona français intégration. Et j'ai fait l'intégration à l'Institut Bokolo à Bandal. Vous voyez les SNEL Oezali na Bandal Wana, juste à côté na Bakayaou. Bato abi Bakayaou na Bandal, c'est-à-dire na tangi kuna na Bokolo. En tout cas, j'étais très à l'aise avec les amis. Kuna na bandi na 4e des humanités. Tant on a continué na 4e des humanités, na kuta ina ngamoko aveugle. Ba ono so batkela ba valide. Valide c'est-à-dire que ba voyant au ba monaka. Et na s'adapter très bien pour permettre que nazala très à l'aise avec eux. Et en plus na eu la 4e, 5e des humanités, 6e, j'ai obtenu mon diplôme avec 63%. En tout cas, et ça qui joue à ma casse, les ambala liboso que batangi sa aveugle na Institut Bokolo na Bandal et je suis allé à l'Inikin et na tangi très bien à l'Inikin na Silisi et il y a mes professeurs qui m'ont enseigné, le professeur Sakata, professeur Luzo Lubambi, il y a beaucoup de professeurs qui m'ont enseigné à l'université de Kinshasa. Ok, donc Rio, Tomonique au Zolo Baizalaki, donc école d'adaptation, donc Basangi si yo na ba voyant, donc aux autres temps on a ba voyant, mais ça se passait comment? Donc babane ko se moquer na hôtel, aux allez qui na difficulté à s'adapter ou comment? Oyebi pona ko s'adapter au prix ya ba valide et c'est toujours to ba monu eloko mo ya sika. Yo mo fo ozala nanu apte, ozala donc très solide, il y a que de manière nous pour faire au côté sabango na diapason o yozali. Alors d'abord ngamo na milinga d'abord handicap nanga na lingango mingi. Donc na lingango mi malgré c'est pas un titre mais na lingango mi alors on a faire adapter bango le lenge nazali. Na côté si bango d'abord na zoki intelligence nangai na chango na kati. Donc tant ba mona que tant to tanga nga na zozo ba point ebel ba bandi ko approcher nangai. Ndo moni
na bandiko ba pesa ko du kombo moko Tushiku. Donc d'ailleurs dans ça la moi histoire moko que il y avait un jour il y avait un collègue ba sali ba binanga Rio. Biso to sepela no makasi mais le lot tozo laisser yo carottes. Alors tant ba laisser nga carotte, moi je dis comme je pas encore mangé carotte non ali angote, na me kepe na goûter carotte mais na boy ba bino photo laisser mon kaka. Carotte pas jusqu'au paille. O était là bien en atiwana. Donc ba kamati ba kati on mike ba non asimba ba boy. Ba bino to chona munoko. Na eko chona munoko ali. Ton na tofna bi ça c'est paille non. Donc to ça qui très à l'aise avec mes amis. To tanga na bon pena très à l'aise. Donc na koti sai bango na vie na ngai o nazali na handicap nanga ba s'adapter nango. Donc c'était ça. Ok, donc, Binomo, vous comprenez, Batouazo Landabiso sur Cléboa Original, émission 5 minutes avec César Ngadi, où toujours recevoir les lots, Monsieur Rio Mouteba, où Azali président, il y a Assad, où Azali Association des aveugles pour le développement en RDC, en même temps, Azali président, vice-président de l'Union, vice-président de l'Union africaine des aveugles. Il y a Afrique centrale. Vous comprenez que dans il y a une émission Oyo, donc vous avez une anecdote. Donc Rio a kobete la bino masolo Oyo, nakalisi bokotika la bouche B parce que ngai banda na eba Rio, je peux plus m'en passer. Donc masolo ne soki nazo beta ngwe pa batu, na zalina masalanga lui Blaise Londolé, LBL, DGA, na RVA, na John Kaniki, na beti bongo masolo babi non, c'est ça te Rio a mona ka ofente yo ngabi non, amona ka te mais comment ko sala ba makambo zo yebisa biso. Et puis tango excellence, son excellence Guy Luando a yebisa ingai il faut na chayo en contact na Rio na yebi ke bosala ba makambe belé a yebisa ingai moko kutu na comprendre te makambo Rio asalaka na comprendre ka yango te donc vraiment akamwisa anga makambe belé mais Rio siko tozo kende na ingena na poser question moko ya curiosité Rio le lo soki technologie moko salami ou bien donc zamba kiti na mabela babi Rio donc le lo aux assos avec l'été donc il faut comme un voyant est-ce qu'on dit ou pas en tout cas non on dit mangoté parce que ndenge na zabo na vivra très à l'aise même excellence Guy Luando aye bien que mais Rio akamwa aye moko Rio au vivra ndenge nini. Alors je suis très à l'aise, je ne respecte même pas une minute 2 secondes nazala namona na olingangote parce qu'avec mon handicap je sais comment gérer, je sais comment travailler. C'est l'intelligence ou la sagesse qui domine, ce n'est pas l'handicap qui domine. Donc c'est ça. Ok. Donc, Bomoni, Batebele, se plaignaka, Zokolokolo passe, donc Rio, Aza aveugle. Je vous dis aveugle. Ngana Zalakanae, Aza aveugle. Mais, Makamuri, Asalaka, Sokoza Pembe na Rio, Ozali voyant, ou bien aux handicap moroboé, Ozali Moutumoro paressé, je pense que Rio a comme ça, courageux parce que au monde makambo Rio azo sala tinga na zalaka newa donc ceux qui na vandinga imoko na lingina sekana kama ceux qui yaza na zo betela ngamba solo donc au cours ya 4 émissions boko yoka ba anecdote oyo Rio ako betela biso na kati awa boko comprendre que qui handicap ezali eloko moko kotokoki ko se plaignir na yango te be puis bino moko boyebi bato balandanga moi je suis handicapé mais boyebi ba activité nga na sala kana discours o ngai na sala kana ngopo bato mususu ba finga yo handicapé o bakansi koloba na mutu handicapé za insulte donc ezali mawa à partir émission yo bato bako changer par rapport à handicap et puis Rio pas aux na ba conseil belé donc Rio dernier matin été au Maroc. Izalaki po na nini na Maroc place au Kende quoi. Maroc na Kenaki na assemblée générale 10e assemblée générale, il y a Union africaine des aveugles parce que Assad des Ali association des aveugles pour le développement en RDC qui est membre de l'Union africaine des aveugles représenté par M. Ndouane Mouteba Rio en RDC et je suis aussi le vice-président de l'Afrique centrale. Vous connaissez ma aventure hein? Donc on va te voter, voter na président, il y a pays, il y a personne handicapée
dans chaque pays Afrique centrale. Alors, tout ça, il y a 10e assemblée générale, mais au yebi, ezaki makambo minene, milulu moko ya minene, pe tout ça, il y a ambassadeur na biso, Henri Mangaya, oya ya makingai na kati ya Maroc, précisément na Rabat. Alors, toi là qui pena, oya asunga ki biso makasi na kati ya 10e assemblée wana, et ça là qui Mohamed Sus, le roi Mohamed Sus, na mwasi na molonga ni na ye. Alors, et ça qui jour moko na kati ya Rabat, juste à l'hôtel, mundele moko ayi kotalanga na kati ya hôtel. Yé azalaki bato bazalaki na service social pour na kosunga biso pour na ba déplacement ayi kozwanga potena bima potena ki ne ko komela café tona ki ne ko déjeuner na tongo wana. Mais ngana baki na bima te parce que il faut na préparer ba dossier nanga parce qu'il faut na défendre RDC na niveau ya Union africaine des aveugles. Alors à Koutinga bino, mais comment on va faire bino? Il faut attendre un peu parce que je voulais préparer un petit tasse de café de manière que permettre na mila pour nous encourager mon tokini. Alors à comprendre ta dinga sunganga pote moi que nous sanga bino. Malgré mon handicap, je suis capable à travailler ou à préparer. Je lui ai dit ça. Asseyez-vous, je vais travailler moi-même. Na kei na kamati na che mai na kati ya cafetière. Na moni etoki na zui café na che ton na che na silisi na ye na tuni epeso ka omela na servi normal na zui ba tasse na passé na robinet na ye na servir ye na che les sucre pembeni na che les milk pembeni na servi azo kamwa donc tout ça c'est pour dire que malgré mon handicap je suis capable à travailler et lequel est là qui est akeko benga baninga na mindele ba marocain et ba marocaine ba ko visiter nga koma bango nyos ba yeba ko omela sko café pananga tu vois na kata chambre. Donc pour dire que je suis capable à travailler à faire tout. Donc c'était bien passé au Maroc, on était là bien, on nous a bien reçu au Maroc, donc tout était bien passé. Ok, donc Bilomor Bomoni, on va en profiter parce que tout nos miri à lobby que bazakuna, tout bazalaki wana pona bango pour aider bango basalaka makamuna bango quotidien mais Rio yemoko asali makamune Rio tolingi suko expliquer biso donc vie na yo quotidienne soko olamuki okei makam donc au sensor tarandenge no sala kandenge ni. Oui, ngai ne nazali boye. Donc, ce qui n'a la mouki na tongo, na la mouka durek na ke na douche, na sokoli, na brossé, na ebeska kisaminu na ngezali, na ebeska savon na ngezali, na kata douche, na ebi nyo surtout ngeza na kata ndaku na ngada na zwa pena na s'adapta ndaku na nga mobimba, na ebi eska biloko na nga nyo tout ezali, même réchaud na yebi eska ezali, même mai na kata congélateur na yebi bidoni onga na komela na ona komela te na chaka kisi na mai nga moko. Na chaka kisi na mai nga mona divisara kisi na parde na 5 litres na tche, api na lamba kapé. Même pondu na tutaka na salaka pondu na salaka pe matembele très bien. Donc na zapena na adaptation moko eza très utile. Un handicapé doit s'adapter. Donc ezate koyo ke la biso mawa. Il faut qu'on faire adapter biso to sala et loko to ko sala on a niveau na biso. Donc on a ni kabla manga ne na latibo na latinga moko na cheba bouton machete yango yo ngamoko. Tout na sali ngamo na repassera pe ngamoko. Donc pour dire que et l'homme moko empêchanga ezate en plus na silisi na kanginda kunanga très bien. Na kei na bimi na ke musala na moto soit na louer voiture mo ye ezwinga na ke musala na travailler très bien très à l'aise même ceux qui transport ya passe na okena can blanche na ngai ceux qui moyen zalité na ke na weli pe transport très à l'aise même quand tu me dis que yo aveugle ngezo lo belanga l'autre c'est pas qui aveugle les autres ça mais c'est l'intelligence et la sagesse donc c'est ça. Donc Rio, on va aller doucement parce que Bilomor Bomoni, Rio a l'obina biso, à l'ambaka, à Sokole Bilamba, à Salibo Rio, en tout cas au fond, parce que yo bango comme si rien n'était, on dit aux mona. Donc au lambi, au salibanini na yo, d'autres qui ne vraiment na malembi. Il faut mettre la biso na nous, ba nectot moko oyo
bato ba comprendre que lisolo o esalama parce que obetela ngai que Rio bon si je comprends pas Rio yoza célibataire. Mais oui, tout à fait, dans la célibataire. Okay. Il y avait un jour, n'a profité ma mon habite à l'Isolo Mogo. Ouais. Il y avait un jour, Nalaki n'a entré à Montfleury. Là, vous connaissez Kofi habite, hein? Moi, je suis habite à Montfleury. Oui. Alors, quand on a tellement entré à Montfleury, na zaina wa masananga to solo là, na senti au film moi bien zoli abi. Si vous pouvez bien l'entendre nous. Zana Rio yo soko moni mo mais ozomona te mais au sentir so za vrai chéri ou pas? Mais oui, parce que un handicapé, surtout nous les aveugles, notre sens est tellement développé, très développé. Donc on a senti on a senti na esi comment ça va bien ba bengi eton ayi na ebisi ba isi ke muta bengi au garçon na télémiwan. Et en plus na lata le papa, j'étais en babouche, na survette, na lati na normal. Donc na télémi, donc so yobi pété na simbe pe carte blanche té. Né na simbi lelo. Alors na solo na bino tantine je voulais parler avec vous s'il vous plaît. Abi quel est le problème non? Abi mais yo mto mo na to ebine ninga na leki. Na bino na centurio. Na centurio vraiment makasi. Na sepeli okomano camarade na ngai. Oya rato solo laka, oya kotala ngai. Abi na oya kotalo ndenge ni yo mto zo mo na te abi non. Comment na te le bien le côté. Mais sagesse nanga intelligence nanga savoir faire nanga na courtoisie nanga nde okoye banga lulengi nazali. Alors, il y avait un jour na senge numéro liboso boudé. Tina yo yebise na forcé yo yebika na sali mo ba manœuvre de manière capo ngape na zu téléphone nanga na bani o manier de manière ka ibaki non oui effectivement ngape na posa numéro ni mbala moko na apesinga numéro na WhatsApp kaka wana pe na koti si na composer papa na zu na bengi na WhatsApp lobi na poko na yo pese rendez-vous de kokutana na ebise bon na ko zoye ngai moko je suis venu seul pour le prendre na ye na zuye tandis ko kende to koti na portail na biso tant to koti pas na ngai so tali na rotina mai ba image boko mona ba image donc na mati ba escalier na kiti so ils en a moi escalier moko ezali boso na ngai ya porte nga na sotango mais ya sauté te malamo a tout na tikala kidiba ils ont lesquels comment un aveugle peut marcher seul. Il voulait me toucher non ko simba ngate je dois marcher seul. À tout année nga la scène ko bari moi muke attention tu vas tomber hein. Bon alors na yepe na fongoli ndaku na servir ye na tunyo maintenant bino na mela koka na chelie na pesi na fongoli les TV ils ont lesquels la ye. Mais apparemment andimé karaté na zomona. Pona ezaki na zomona na zo kosai. Après 2 jours ayiko invité baninga na restaurant a bengisinga na kei baninga no ke ba hôtel nga na mus ba msuba Alexandre Loboko baye ba soyi na zomona alors ngabi metiko ochanga Loboko ochanga abi oh azomona ngabi non na zomona te mais je suis en train de sentir et j'ai lui compris que baye na posa ba soki effectivement na mona to na mona raté donc c'est ça. Rio, il y en a toujours qui ne malembe. Donc, si au dombozo monake avec la zone mata banzela et moko donc voyant à Betty Libaku et puis avec les riz c'est attention tu vas tomber. Donc et lesquels le magasi mais si ko pour ngapela zakana batu. Donc bazoka moi pas jour mon avane na bengi rio mbamo ebsinga donc pa ya benga honorable ata na zoate ye kombotika la honorable ngabi rio za ebsinga d'autres za na montagne auto mata déjà koto ya mongalema bato bazali na mababi te vie non vie donc à répondre mbala moko boye à répondre na vitesse neni ayebi ba comme na koto ngabi mais téléphone ne siko ya wana rio parce que so bengi rio ya mbala ye moko atindaka ba message asalaka bato bazokamwa bazobisanga biso il faut tomona ya ona rio il faut osalela biso démonstration ndenge nini yo soki moto abengi yo okoyeba mutu oyo otindaka donc message ndenge nini osalaka ndenge nini mpo omanie telefone na yo bosiko rio akosala biso démonstration ndenge nini ayebaka ke il faut abenga mutu oyo ezali mutu oyo ndenge nini ayambaka telefone yango wana bato rio bazokamwa. Alors, j'essaie un peu de manier mon téléphone. Oui. Caméraman nous a bien, s'il vous plaît, na tchaboué pour ma monaka. Ouais, nazak déjà na Jonas. Jonas. Mobilité et orientation. Mobilité et orientation dans ma groupe. Princilia. Au Princilia, c'était un aveugle aussi. Statut de Princilia. Au statut naé. Émission Rebot. Kalubi
Calu. Dori ozana oh eza téléphone moko spécial Non, non, non. on a avec le bel zaka téléphone net ya biso. Eza téléphone spécial, eza téléphone ndenge eza na bato nyonso nde basala. Na ko expliquer en gros. OK. Statut de mer. OK. Mercia Camargo. Oyo Mercia na koti WhatsApp. Business. Joindre. na bandi se joindre caméra message zela Message vocal. Bouton. Activé. au tollback na ngi sala ce appel Mercia Camango. Appel vidéo. Appel ou vocal. appel vocal na lancer appel maintenant na ochango Appel. Activé. akati appel Message. Mercia Caman. Appel refusé. Liste. aboy appel Annulé. na nile WhatsApp espace. Na zongi emoji, lisusu. Message. Joint. Caméra. Donc ozuluka contact musu ko ben. Mercia Caman. Appel vidéo. Appel vocal. te na benka ye na relancer lisusu Développer la ligne. donc na obenga Camango. asali sous refus Appel vocal a avec refusé sous Mercia. appel bon na luka na mutu mususu Appel refusé. na luka na benga Liste. Liste. Annulé. anile na nile WhatsApp. yango Joindre. Caméra. Revenir. na bimi na appel WhatsApp. oyo Israël Kabongo. Israël Kabongo. Madame Coco Marco. Madame Coco. wana madame Coco Maman Annie Ngoyi. Maman Annie Ngoyi. 12.56. 02. na koti pa na ye na lancer no appel pa na ye Joint. Caméra. Revenu. Maman. Appel vidéo. appel vocal na lancer maintenant Activer la caméra. Activer. na tiango au parleur yango izo sonner donc sur ayambi en plus j'appelle sur WhatsApp donc Louis Blaise Londele El Biey ça dit sur opesinga numéro non na obenga yo ngamoko personnellement na obenga yo son excellence Massamba Kinwani yo peso opesinga numéro na obengo ngamoko nde na benga excellence Gilwando nde pe na obenga bino donc ça sonne hein? Allô Activer virgule. Namuna Sonnerie ya en mbite. mode vibreur. attends Donc parce qu'il fait un peu tard hein to tourner miso tard ba ouais bato musu balali Le virgule Mais- utilisé. nazolinga nde mpo bayoka mpena voix ya mutu Message. Rappeler. Active. Liste. Annulé. na nile Écran. ngai yo na ye lisusu ekoti Appareil déverrouillé. mode nini Lire. numéro Bon. mais chaque numéro mais chaque par hasard na biso bon attendez ou soit il faut mutu moko abenga nga na téléphone Oui. de manière nayamba nga moko si hein? Donc- attends je cherche quelqu'un qui peut m'appeler sur WhatsApp par exemple na poto pour vous voyez là ouais na rejoye 3.50. Écran. en attendant tosololaka na biso malgré Si, boyoka si, makelele mpo D'accord, ok, il faut ça donc démonstration. Mais si donc ezali nini babe oni option moko boza na kati kuna ya o biso to ebite passer na zomo ezali eza téléphone normal net ya biso ni surtout. c'est un téléphone normal tu vois ils Android normal alors ils ont na option moko mondele esacha déjà pour na biso ba personne handicapée. OK. C'est-à-dire non voyant. oui soko koti na nini je crois accessibilité eza na kati ya paramètres au côté na paramètres oui tant au côté na paramètres monsieur comme la fonctionnalité monsieur comme kaka malamo accessibilité au côté na kati ya paramètres aucune accessibilité au côté kuna au moins ba komi talkback tu actives au moins les autorisé nyonso ebandi koloba même ba voice solingo tinda ekoloba même comme moi mutu ekoloba ndeti yango soni nasala démonstration nabenga mutu aza na poto nabengi ye boyoki ye pa pesi bino explication comment j'appelle. OK, donc yo l'état ozali ko zo mutu aza na poto wana parce que faut sa démonstration siko batu batu penza ba mona donc je pense que biso Allô? Écran désactivé. Allô? Allô?
Bon, en attendant, donc, si vous Luca, tout marqué pause ouais. publicitaire et à partenaire. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. 30 mars 2024. Ouh! Aliko bengi Sabino, ma jeune sœur. Aliko bengi Sabino bilenge basi, ba maman handicapée. Boya to fêter na bino elongo le 30 mars pour te clôturer mois de la femme. Boya moi c'est handicapé, azape loko la moi nyonso. Moi c'est handicapé, aza moi si oh ya papa baté. Venez, venez, chères femmes handicapées, nous avons grandement besoin de vous. Venez fêter avec nous ensemble. La femme handicapée n'est pas la moindre. Nous avons grandement besoin de vous. Soyez nombreuses avec nous. Venez, venez, nous avons besoin de vous. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosapi na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois
au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Boebi qui émission Nabiso Lelo Ezali, émission moko spéciale parce que tous ont invité moko pas de moindre, tout Yambi président, il y a Assad, Ezali membre, il y a Union africaine des aveugles, tout Yambi monsieur Rio Mouteba, Azali vice-président de l'Union africaine des aveugles d'Afrique centrale. Donc, to suka kike Rio, batubaka mwaka, César nga dozoko sa Rio abenga bat na téléphone te, ayambaka bat na téléphone te, donc azo sala biso démonstration siko. Donc Rio. Siko na obenga, yango yo, nazo benga, na bengi mutaza na poto. Yango skuza chame libre. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Rebecca. Bonsoir chérie, comment vous allez? Oui, je vais bien. Explique un peu, Batou. Est-ce que na bengi ton na bengi te na WhatsApp? Oui, vous m'avez appelé sur WhatsApp. Toi, tu es où? Chaque fois que vous m'appelez, vous utilisez le téléphone vous-même. Ok, d'accord. Toi, tu es où? Vous êtes dans quel pays? Je suis en Chypre d'ici dans les... Activer virgule sonnerie en mode. Ok, merci beaucoup. Donc, Monique, parce qu'on tourne l'émission, donc il fait tard, il est déjà minuit. Bah, tout bah, lali, mais bon, Monique, quand même, que Rio, ah oui, tu es là, Namoutuye, Moko a formé numéro. Toujours sur la merci Rebecca. Alors, au Monique, Nazo Bengaye, Azana Chypre du Sud, il est toujours sur la oui, Rebecca, le beau a pays Nini. Je suis en Chypre d'ici d'Europe. Ok, explique un peu les gens qui parlent en anglais. Non, on va pas le prendre du temps parce qu'il est tard. Donc, voilà. Merci Rebecca. Donc, merci beaucoup. Hein. Donc, merci beaucoup. Il faut un petit gars. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. gentil.
Bye. Donc bino moko Monique Rio se sert de son téléphone tout seul. Azana besoin à motute, ce qui peut bengiye a oyambayo, ce qui peut alingi ko tinda message a oyambayo, donc ce qui bengiye et ko loba. Et bengi lobi à lengonjo et lobi donc à Lubles London donc à koso na ba contact na. Donc zo mona na téléphone na ezoloba. Bino moko boginde ezoloba. Oui, téléphone Zoloba. Alors, en plus, nous avons le système que Bachapé n'a pas ordinateur, système logiciel parlante, où il permettra à biso ba personne non voyant, de manière que peut travailler dans haut. Alors, ce qui bobenga sur WhatsApp, mon numéro de téléphone est sur WhatsApp. Je suis aussi sur Facebook. Au Betka Rio Ndwani, alors, comme on a Ekobima. Alors, on a travaillé rapidement sur 24 heures sur 24 heures. Sur WhatsApp. Donc, on est le numéro, opesa sikoyo, après opesa pe bango na souka émission. Ouais, mon numéro de téléphone c'est plus 243 82 26 95 736. Plus 243 82 26 95 736. Là, c'est mon numéro sur WhatsApp. Et dans 24 heures sur 24 heures, je suis en ligne. Donc binomo bolandi wana ezali numéro ya Rio parce que bo bengaye parce que bo balem mususu c'est ça ngada zoki mutu mususu bo bengiye boko solola naye to kopesa pe bino numéro na suka ya émission pour bato lem mususu bazana mituna pour to yebi ba parents mususu bazana bana ba handicapé surtout ba non voyant ba bomba ba on anda kuna suka Rio a kopesa lem mususu donc ba encouragement à roloba ndengini boko sala po na bana na. Mais siko Rio ebi que président de la République azo aider ba handicapé. Donc na kansi président oyo azo aider ba handicapé ko le cas présent na biso Fachi Beton azate d'ailleurs à salaki ministère ya ba handicapé. Apport nini yo en tant que président ya SAD ministère wane sali po na bino. Moi ce que je peux dire d'abord coup de chapeau na président de la République Fachi Beton Mukwato Mbolo na PC ba félicitations ma casse parce que ba président nous ba le cas batikala ko sala ministère na bisoté pour les personnes handicapées. Mais moi ce que je peux dire en général les personnes handicapées va bénéficier d'un côté parce que le ministère appartient aux personnes handicapées mais les personnes handicapées en RDC vont souffrir. Donc moi ce que je peux dire que le président de la République avec son gouvernement va revoir baluka mutu oya koluka akota sur le terrain parce qu'il y a même des handicapés qui souffrent en général. Quand je dis en général, les handicapés moteurs, les aveugles, les sourds-muets. Alors à quoi sert cette ministère? Nous voulons que cette fois-ci le président de la République aluka effort ya mutu auto conseiller à charge conseiller pour en matière de personnes handicapées. De manière où on peut acquitter sur le terrain, handicapés aujourd'hui, dans le vide. Il y a les handicapés qui demandent dans la route. Il y a des handicapés au centre. Donc, étant donc, même la latrine, quand on dit latrine, la toilette, est-ce que quelqu'un qui vit avec une toilette, est-ce que vous savez que même dans les temps de Covid, nous, les personnes handicapées, nous pouvons transmettre le Covid plus rapidement. Parce que, biso ba simba biso, biso ba guidara biso, batindi biso na ba vélo. Alors, maintenant, c'est pour cela que je demande au président de la République basa l'effort pour ministère ezwa mutu moko o azali capable ya ko booster ba projet ya ba personne na critiquer mututé. Moi, je critique le travail. Na boyi lobby, ba ko menacer non, nazo critiquer Moussala. Na fini mutute, na lobby na mutu mabete. Mais c'est le travail sur le terrain et monanité. Et monanité. Le travail sur le terrain et monanité. Alors, ce que je demande au président de la République, en tout cas, Excellence César Ngadi, Batia Pena voice au message oyo, tout droit président de la République. Bah conseiller tout en tout à président de la République. Bon ça l'attention parce que sinon na ba boulevard beaucoup moins na ba handicapé ba kotonda lisous parce que projet moko ozo ko unifier bango ezalité. Mais nous à la SAD nous sommes prêts
à travailler ensemble avec le président de la République pour tout mener l'action action sociale, projet et que personne handicapée basa la lisusu na balabala te, personne handicapée basa ngesika kolala te, personne handicapée bazali capable ya ko travailler ko kotsa même $1 même $2 na kati ya caisse ya l'état. Et l'école bâti que notre zali toutes les personnes handicapées bazana que baza ba mandia batanga te. Non, il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont étudié. Il y a des journalistes. Aujourd'hui, coup de chapeau na Israël Mutombo, directeur de la politique. Il a engagé un handicapé, journaliste. Pourquoi pas les autres handicapés? Pourquoi pas les autres handicapés peuvent travailler? Et nous demandons au président de la République à fongola miss na makambo etali, nenga fongola miss na makambo etali justice. À fongola ngope na makambo etali ba personne handicapée. Donc c'est ça ce que je pouvais dire. Ok, donc d'ailleurs, ngai na kenda ko visiter ba personnes handicapées, nazalaki na on a période de campagne na ngai. Donc na moni vraiment ndenge bazo vivre, ndenge vraiment présent Rio à lobby. Tozo finga mutute, tozo lo balote mais tozo lo ba makambo vraiment que ils allaient comme acheter botala ba personne valide déjà souffrance na bango bazala kanango na vécu na bango na revivre na bango na katamboka. Une personne handicapée, c'est encore pire que personne valide. Donc, toujours profiter, tout les quelques images au tournaki lors il y a campagne tant que tala bango ko solo na bango. Donc vraiment oui, chose grave en plus tout ça là il paye campagne à chef de l'État. Oui, biso à personne handicapée et moi aussi avec excellence honorable César Ngadi, on a fait partout les moyens de manière que na excellence Guy Luando, tout ça là qui campagne il y a chef de l'État auprès des personnes handicapées. Ba voter numéro 20, il mange Ezali. En tout cas, tozawana na sima chef de l'État biso ba personne handicapée, chef de l'État mutako sorte net na pes exemple moko. Biso d'abord au tozana Kinshasa a toujours souffrir. Yebisanga muto azali na Kasai central, o azali na Bakongo, o azali na Bandundu, o azali na Mbujimai. Yebisanga état na bango ezali ndenini. Je vous donne un exemple na Kasai central. Vous savez que les handicapés na Kasai central ba aveugle, ba yebi ata braille. Na Goma kaka moko Goma na Bukavu, il y a certains aveugles ba yebi ata écriture braille. Parce que yebi sa ba guerre net ba guerre eza kuna. Le lo an mutaku ko comme handicapé soit ma ça c'est côté na misu, soit azui ba poussière, soit azui embuscade moko. Tout ça il faut chef de l'État a luka par tous les moyens ndenga fongoli misu na makambo etali justice, a fongola pe misu na makambo etali ba personne handicapée. Donc c'est très important. Parce que ça domaine moko est très difficile. Vous savez quelqu'un qui voit azandenge mona o azomonate. Il y a des fois de ba o ba mona ko d'aba na ba problème. Il y a sens ko biso o tozomonate siko et ko zalandenge nini. Quand est-ce ba ko adapter biso, il y a pas un centre de formation pour les personnes handicapées. Mais on était allé au Maroc là-bas. Vous savez que roi Maroc a sali par tous les moyens handicapés bazala vraiment adapter les non-voyants dans tous les secteurs pour les handicapés, baza adapté. Toké na Congo Brazzaville. Et ça handicapé te moko ba klika na nzila ba kena osenga. Mais na RDC kene na boulevard kene na triomphal. Au moins na handicapé parce que baza na musala ko sala te baza na formation te. Moi ce que je demande au président de la République, on doit former les handicapés à fongola misu. Donc à fongola misu na makambo etali ba personne handicapée. Il mange à Congo Koufa. Il mange à Congo Koufa. Ok, donc président Rio, merci beaucoup. Oyo Azali Koloba, Azali Moutou, il y a Pamba Pambate, Azali président et Assad, donc vice-président il y a Baveigle en Afrique centrale. Donc Azali bouche autorisée, il y a Bandikapé na Tambola Guinaye, na moni respect Oyo. Bandikapé ba OPC motema nae aboboto na Oyo nyo surtout Azali Kosala pour nos handicapés. Donc moi je déplore que le président Rio il fallait base la tana 4 ya ministère il y a handicapé parce que le président Rio Azali mutu ya sur terrain angaki ko représenter handicapé pe ko sala musala Azali mutu ya mayelen to tela bino extrait ya ba image to tournaki lors ya campagne nanga on a kendaki ko tala handicapé na Kitambo, ensuite na kendaki pe na Willery. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Soyez les bienvenus, honorable César Ngadi. Nous sommes très heureux
d'Ivoire ici, avec Assad et nos amis de personnes handicapées. Voici notre honorable Alukunga, honorable César Ngadi, 291. En tout cas, il est venu précisément pour parler avec sa base et ses chers collègues, chers membres handicapés. Alors, bientôt, nous allons entrer à l'intérieur pour, avec chaleureusement, avec notre honorable César Ngadi. Il s'appelle Cléboa. Merci beaucoup. Je suis un bon manager. Oh, ouais. Bonjour, ça va? Ça va. Bon. Yotia Libanda. Ah, ok, merci beaucoup. Honorable. Ah, les sont prêts. Donc, voilà, la toilette est bien faite. Donc, c'est un problème vraiment, les cas vraiment pour parler pour nos amis. Donc, ma famille vraiment, c'est grave vraiment. Nous allons d'abord chanter l'hymne national avant que l'honorable Loma. Nous bâtirons un pays digne et sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'âme de notre souverain. Donc bénis, nos sacrés soient les témoins, nos sacrés alimentaires, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Alors, n'est-ce pas Zali Boy, handicapé face à la debout. Parce que ton PC va te mêler ma voix, ton sungi va mon ma voix, maman va sungi biso. Alors biso mon ko handicapé, faut tous à la nini debout. Il y a mon slogan à biso zali que handicapé debout. Tant qu'on zone que na une, tant ça la conscience, il y a pour le que ngai vit na biso il faut handicapé ça la nini et changer. Et pour changer la malobate. Et que changer dans ma konami o tozo sala nini tozo kena o bakoya zwana yo sala nyo sotu mais yeba ke na kutu na yo que biso moko bandika pe tozo sala nini debout yango moni lelo Assad aye ko accompagner et le mona bino ba député na soto député national na biso honorable César Ngadi 291. Alors avant que yamona pesa honorable Ngadi Maloba toko pesa président Jérôme Maloba pour accueil ayambe la biso o ba bengi honorable la biso ya handicapé état que tozali handicapé de vous Maloba mboka yo président Jérôme vraiment eza esengo ndenge tomoni ndeko na biso akiteli biso kati esika oyo eza premier candidat handicapé et deuxième candidat handicapé oyo akiti awa liboso provincial akitaki sikoyo national yango wana toyambi ye na esengo toyambi ye mpena na motema moko vraiment nasepeli mingi na lolenge ya papa na taille na ye na pembe na ye. Sangoni ni na yo papa e. Sangoni
biso na bahandikape ya boma toza sika esika bango mpe baza président Zali, président Jérôme, j'espère que c'est aussi ici. Ok, président, nous avons présenté Bino, Papa Denis, Yazali, représentant ya Boma Kuna, ya Kitambo, ya Boma Kitambo. Ya Liboso, Nazali pour féliciter Mingi, président de la République, oyo asignaki ke bandikape pe bakota na kati ya parlement. Nazo féliciter ye mingi parce que biso tozalaki abandonné. Lelo yo vraiment batu nyonso bamoni ke bandikape pe bakomi bisika nyonso. Yango wana nazo féliciter Liboso, président de la République numéro 20. Yami Balé, lelo yo pe biso bandikape tosangani awa pamba te. Tozali pena député na biso o tozotinda lelo na kati ya parlement akota na ndako wana pembo ya ye penze bongi penza na ndako wana akota César na biso a partir ya lelo totindi ye penza na ndako wana kuna na ndako wana ya madili pembe oyo ekende kubakisama lisusu ebele Nagi okutani na biso bandeko na yo asi totindi yo déjà kende na ndako wana obosa na biso te. Merci beaucoup. Ok, maboko nani makasi pour le président. Alors, sans plus tarder, parce que le vote dans la place est belé, nous allons accueillir notre député César Ngadi 291 Toko Bétélé maboko tant la sur Maloba. Donc on a dit que lorsque les autres sont dehors là-bas, ils doivent sentir que les handicapés sont debout. Donc il faut donc bêter ma pauvre bien, mais là, ils sont pour avoir la parole. En tout cas, Tobani non voyez parce que vous êtes honorable. Je vous donne la parole. Alors, le qu'on a payé, il faut député parlementaire, merci. Je vais la passer ma case. Merci.
Oui, oui, passez. Bonjour. Bonjour, honorable. Sans le Je demande tout le temps en forme. On a toujours dit très en forme. Ah oui, c'est bien. Ça n'a pas pris trop de tempo déjà là. Non, pas encore. Soyez les bienvenus, honorable. Israël a petit mot pour vous accueillir. Ok. Merci, honorable. Merci de nous faire cet honneur C'est normal. d'effectuer la descente dans notre base originelle. Donc c'est une bonne chose, comme je vous l'avais dit autrefois, nous vous avons déjà intégré dans la famille. Donc à vous de prendre soin. Merci. Il n'y a pas de souci. On ne pas dessus. On est ensemble. Ça va. avec beaucoup plus de discipline parce que nous avons sur nos côtés des commissions sur Banda Mboka, les Mikili Belé, il y a des bandes à Hôtel Abisso, notamment nos frères congolais qui sont à l'Occident, en Orient et particulièrement l'Union africaine des aveugles où ils allaient représenter et pas le président Ndouani présentant le Congo. Bazolanda biso tokosenga la discipline ezala makasi pour lancer un message fort. Oyebi tozala maponami na mboka na biso tokosenga kimia ezala makambo nyonso eleka na ndenge ya kimia tozobanda activité na biso. Lelo toyambi notre candidat député national, la combo ya César Ngadi, candidat numéro 291 na circonscription ya Lukunga. Vous voyez bien moi. Ceux qui n'ont pas ça vont compléter ngai. Il a dit que Lukunga est dans 7 communes. Natangi Gombe, commune à Kinshasa, Lingwala, Nganyema, Mongafula, les autres Kitambo, 17e commune des armes, Kebeti Maboko. Et puis, Bandekaliban va aussi service 2022 portant protection et promotion des personnes avec handicap et une nouvelle loi électorale aux PESA, les personnes avec handicap, la possibilité de se faire représenter, les personnes avec handicap, la possibilité de voter par tout basé dans la carte de la communauté de Congo. Ça, c'est une belle opportunité du parcours mené Oyo, Tata Mokondi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promulgué qui loi wana, c'est une occasion pour nous de mettre la chef de l'État Maboko. Congo, candidat numéro 20 au Togosenga Bilonio sort déjà dans mon collègue à lobby pour que les missions soient pour voter. Mercredi le 20 décembre,
Toko voté, chef de l'État. Fatih Beto Karadongo Lobi, candidat numéro 20. La députation nationale. Toko voté, candidat numéro 20. Merci beaucoup. Nous allons récapituler pour que tu mettes ça très bien. Donc, on va donner le chef de l'État candidat numéro 20. Israël Kabongo. César Ngali, numéro 291, députation nationale. Donc, il tient une députation provinciale. Candidat. Voilà. C'est le monstre juridique. Maintenant, on va évoluer. De la députation provinciale. Circonscription à Gombe. Israël Kabongo, candidat numéro 23. Voilà. Wana Eyokani Kiyungu là-bas dans Gombe. Voilà. Nous sommes en Moko, na bandeko ya Kitambo, bandeko na biso, ma personne vivant avec handicap. Na MC Bango, toza na slogan moko, o tozo koloba sikoyo, et ko permettre aux autres bango pour to sentir que oui, effectivement toza debout. Na ba o baza libanda, to kolobelo ko moko, handicapé debout, 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 debout. Alors, dans un passage 1 2 3 après dans un moment le manquer, ya ko ba ko tira pesa pe bande ko musuma le pe ba honorable. Na mon continuation de échanger moi na pourquoi on appelle ce slogan et il dit que nous devons faire un effort d'envoyer nos propres frères pour aller dans la Assemblée nationale ou députation provinciale, parce que vous avez vu, on a donné beaucoup de voix à nos frères voyants, malgré tout ça contre Bangote, mais nous voulons faire quelque chose que Bissopé, donc contre la Katiwana. Handicapé à 3% et l'autre. Pour moi, c'est rien. Alors, cette fois-ci, nous allons envoyer nos frères dans la Assemblée nationale et provinciale pour permettre Bisso d'avancer. Parce que ce qui va se faire, c'est que ceux qui ont dit que l'Assemblée nationale au moins que nous avons mais et là on est dans l'Assemblée nationale. Pas si à moi na mutaye prendre maman wa salini. Donc pas si handicapé ça quand mutaye ba monani. Mais c'est pour cela, moi étant que votre représentant de l'Union africaine des aveugles en RDC, vice-président de l'Afrique centrale, alors j'ai demandé aujourd'hui, on va clôturer notre campagne avec nos frères députés handicapés. Et Yango Moni na sali effort totalement dans la base nyonso. Et lelo nous avons clôturé campagne. Biso moko na ote koloba likambo depuis 4. Biso moko nde to kosala campagne bande ko na biso. Honorable César handicapé azana biso 291. Est-ce que vous avez mutu moko babengaka na monsieur Guy Luando, ministre du territoire et ménage? Oui. Est-ce que vous pouvez mettre le nom à beau? Ok. L'honorable Excellence Guy Luando, Neko César, député Nabiso, honorable Nabiso, Azana Arep. Alors c'est pour cela moni honorable Guy Luando, Excellence Guy Luando, alors qui Nabiso, totalement na ndeko Nabiso, parce que Assad est allé parmi bateau basunga ezali Arep. Boye bibino moko moya ko beta lisolo nyoso tu ezate. Katsa mitema na biso toyebi. Alors, yango lelo biso handicapé et c'est dit que to lukato voter bandeko na biso mo soki ba eli opolo. Ba eli onyoso zwana yo nyoso mais yebake osala bande conscience na biso ko interpeller biso. Alors, yango na proposition qui ça malheureux pas à modérateur na ça les 50 000 mais na zone on a lancé un message moko na président de l'Union africaine des aveugles. Ici nous sommes à l'Institut national pour aveugles et notre centre handicapés à Kinshasa. Nous sommes venus accompagner nos frères
handicapés comme nous. Ils sont à la députation nationale et provinciale. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous allons clôturer notre campagne et nous allons fêter ensemble avec nos candidats députés handicapés. Merci beaucoup avec l'Union africaine. Merci à Maman Kamango. Merci à président Zawi Mohamed. Merci à Mohamed Suisse, notre roi, qui fait toujours par tous les moyens pour que les aveugles soient les devants, ou les handicapés soient les devants. Et je tiens à remercier notre candidat unique présidentiel, le président Félix Antoine Tshilombo. De retour sur le plateau, Binomongo Bouiti Kolanda ba image parce que ba image to salaki wana to salaki on a cadre de campagne. To connais ko filmer au place balala, place ba toilette ezali mawa. Au kanga moté maté. Na moté mo nga na yebi à président de la République na biso Fachi Beton. Et si ka ndengo na soko moni yango président na mama Denise na biso première dame boko kitsama ina misu. Donc bozomo na bandicapé mususu donc esika kola les ate poto par terre ba toilette eza bien timisusu bazo tambola donc bazali na ba véloté bazo kotambola par terre donc sur côté place ba là même ba mousse ezate ba mususu bazo là vraiment na mabele boy na ciment donc et pesa ngai mawana pasi na motema donc vraiment ba handicapé ba contaki penza ke ba tulokola ngai bo nazalaki na bango tout le temps toko tata na kati ya parlement tout ça ba makamususu mais bon ezaka raté qu'il faut na kota na parlement pour na défendre bango tout ça na ba projet et belé tout ça là pour na handicapé parce que na kotika bango te mais donc président Rio donc na zongelio parce que tout solar na yo donc tout solar no tout le temps ozali na déplacement moko zo sala na Brazza ya to zo senga na batu bo landa président yo azana déplacement mo a aucun déco représenter mboka na biso po na ko signer donc convention moko bo ya partenariat po batonga wa école moko soki ye moko expliquer biso mais azar ozanga makamususu po na déplacement na ye donc soka accueilli sur place donc ako yebisa bino makamuni nazana ngo besoin na déplacement o azo sala na Brazzaville président yo tout à fait normal. Au moni tous en a partenaire moko bazaba norvégien na ba canadien ou ba yé précisément na kata Brazzaville photo signer na bango contrat pour na ko construire ou ba bengi école ya ba personnes handicapées en général alors eux ko permettre ba tiana ba centre de formation na compte ya ASADP et ko sunga RDC Mobimba alors nazo ko zanga ou ba bengi logement na restauration et loko zo kozanga yango wana nazo senga na batu nyoso amité mamao lui Blaise Londolé nazo senga na excellence Kinwani nazo senga na yemoko excellence Gilwando nazo senga pe na batu amité ma oyo baebi ko partager na handicapé ko sunga ngai pote na sala déplacement wana na kende pote na kine ko signer bakor wana pote ba ko tongela bandeko na biso o ba bengi école na centre de formation donc c'est très important c'est école très important pour les personnes handicapées en général parce que les leçons qui batangi au monique bako défendre RDC na ba couleur nyonso ndenge to moni ba aveugle ba pays mususu to keneki na Maroc bazo défendre ba couleur ya ba pays na bango parce que bazana ba école zo ndeti pays lokola nini Togo ba école Braille a on a kata a on a Willery na institut national pour aveugles na Kinshasa mais ba komi na 10 écoles ya ba personnes handicapées na ba centre de formation alors biso RDC to tangsi Togo to sana ba école te c'est grave to saka na école moko ya kala alors yebi sanga ko école on a toute l'étendue de la République est-ce que ba ko charge ya ba tunyos ba ko kangote il y a des fois qu'il y a même pas de matériel qui ba personne handicapée ba ko travailler na yango il y a pas de matériel alors je demande na bande ko surtout oyo ba ko partager solution na bango auprès de la personne handicapée bosunga biso pote na sala déplacement wana na kende pote na kende ko signer contrat wana et que ça vraiment très important merci beaucoup je sais que beaucoup réagir
pe na koya kozonga na micro oya papa César excellence honorable na biso César Ngadi na kozonga so pona ko remercier bino bato o basungi biso pour tenir ça la déplacement wana. Ok, donc message est passé au moni président Rio Muteba atangi batu oyo akoye kotanga mena ebike émission nangai ezali suivi na monde mobimba na ba continent nyoso tout to sengi na batu nyoso tout bazali ya mitema malamu parce que na ebike émission oyo eko marqué batu et otikala na mito batu d'une façon indélébile donc vraiment to sengi na batu nyoso bazolanda émission oyo bozali na besoin ya ko passer par ngaite numéro ya président Rio yango wana ezo défiler na set otiango na se awa bo benga ye directement parce que déplacement na ye oya Brazzaville ezali vraiment très important parce que aucun de ko signer convention et kozala batonga banda kubiye na ye moko c'est bon mais pour a c'est logique kuna donc hôtel na restauration na ezali ka mobulu na ebike en tout cas message oyo ekotika batu indifférente bato bazali kolanda émission nazo compter na bato tout balanda 5 minutes avec César Ngadi na ko tanga tana Londres donc honorable Jean Moutala José Kano ki kakamene donc Jean-Marie Chibangu Chai Mukenge Chai bato baza ebele oyo balandaka émission oyo na ebike bakotika présent Rioté donc siko to kota na le président que passer toujours s'acheminer vers émission na suka émission obete la biso na baki ke na kati émission ba anecdote et kozala pour ba comprendre que Rio vivara neti ba personne voyante donc bato ba monaka ba donc ba valide pe donc opé sa biso na histoire epsa nga histoire que une école ba no tanga soki l'école moko na bandal osalaki ba aventure moko boy ogomé de biso. Oui en tout cas na Bokolo wana bato ba institut Bokolo il y avait un jour ba fille na katamaki ba lobi lelo ba olambate. Et on est arrivé à 22h, 23h. J'ai appelé mon collègue Jonas Mayo, tous en à Kinshasa. Alors, on a bengié, un collègue de Konanga, Nazoyaka Yidikima pour nous. Alors, préfet a déjà portail à l'école à partir de 17h. Toko ko bimali soute, toko ke n'est pas été, ba sentinelle ba pèse mon clé, préfet pas dans la clé naï. Mais à cause à partir de 0h, 1h, à la bananine oyo. Bimi pour de manière à sanctionner bango le préfet mata alors ngai du fait na okaki pena nzala makasi parce que na kotanga makasi na se donner mi na kotanga ndo mo na bengi Jonas aye na Jonathan a sauté mur al na bi se tobola madusu na ba mur a toboli ba madusu na mati to kebi na mati ya pa mati fa na mur a bendinga na mati likolo na fandi ya kiti siko na yo kita tant a kiti na zuma kolona na kiti sina mir na diembiki na diembe net na diembela ye na chema boko na ye ngasko na matili kwa maboko ni na bandiko kita malembe na kole mir na kiti na ki. Alors le préfet quand il est venu a monique ngai na zate ngam talibusa ne parce que moi je suis un aveugle le préfet doit me surveiller vraiment tant a monique ngai na zate afandi si batutu soki ri a monanité bino no sunazo ki no tika bino na la police. Parce que c'est un aveugle. Comment bino boye bite ke ya bimaki abimel penzela nini ba sentinelle ba pena sanctionner. Si X temps na yeko zonga to sali quand même manière à sauter miroir. Ton na koti na baluki na côté école primaire. Maman ba ninga ba monga mais préfet, il est là. Préfet tu ninga montre-moi l'autre était sorti. Amenacé nga bibo, choix pesate. To la kisabi reprends comme tu avais fait pour nous sotaki. To bandelite na mati na mire na mati na maduso na papa na ke na fandi likolo collègue na nga kiti nga na mati na diembeli susu na mayache maboko na ye na kiti su na mire kama le malem abi nde omoni abenga criminel voleur donc baninga ba yo pesa nga kombo sauteur de mire. Là c'était à l'université mais il y avait un jour aussi à l'Inikin Matoubaïbi Inikin très bien na odassa na église catholique moza pemi na faculté à droit ça dit sur au matrique no ke quota piscine to aki côté homme 2 na homme 3 na homme 1 kuna to aki na auditoire na biso ya G1 G2 alors mukolo mususu ba étudiant ba tomoki menace na campus GT alors ba prof ba kimi maintenant il faut to sauter moi na GD ba cha escalier obi ke ba to ba mona ba so sauter ba wala mengas kuna na
na ko sauter ne ba o le ba ki zo nga pa kitanga ba o kitanga te na toucher ma beninga pe na no landa la kan nga côté ba escalier zap na ke na tuti ba garde fou ça ba ko ni ba étage to na tuti yango na tuni na ba tondi ba zo finala po ba zo kati ba o kitamba ngala kamati na pousser moninga mo za pe na fini ba mo pe na poussani na simbini obike na matambangu na baluki na pesi mko na ndo kita malema kita bato ndo okombo misabiso na kiti mbangu ali moko azubiso to kenzi azuinga to kenda sima homme 10 ba mama na bateka wana bayebi to kembangu to kima ba mbangu na ebiso ke na kima ba mbangu moko to na homme 80 ya ba fille ndeto kei na kezo transport donc na subir pe donc na subir ba conséquences ebele na sali pe makambo be donc ngana mi mona rasute que non je suis un aveugle na se sentara très à l'aise comme si on dinga pe na zo mona donc je suis très à l'aise donc bino moboki ya on na epse bino ke bimisho to ko mélanger on a ba anecdote donc makambo azoloba ngana zala ba témoignage abatu parce que mugolo pe to bibi na to tikie donc ceux qui ba memiri na moto ba tikie kaka na balabala na bango. Donc si vous moni déjà ceux qui a ça a commis que ici kamoko a yebindenge zalaka za na besoin kuta bato moi na lem su muto ya moto a tiki azo s'inquiéter non zila na habité donc ceux qui ba tiki kakario ceux qui koti na balabala na ba vite so azo kende wana donc oko kasari o kasake o ri azo mona o mona lem sa singa mugomo ba tuteli na muto muto ngalobi mais yo so mona te binga la kaseko zo mona parce que vite so zo tambola. Donc pour dire que donc Rio Aza avec la handicapé mais Azo vivre comme tout le monde et on te il faut tout partager na bino anecdote qu'à moi 3 ou 4 dans 4 émissions mais Rio donc journée morobo de la femme Ezo Salama année prochaine bino période de la journée de la femme où il y a na Congo bino bosala ba organizaka donc masolo moropo na basi avec le ko en parler biso na yango. Oui alors cette fois-ci nous allons faire cette journée-là, il y a un mois de mars, toujours 5 toujours partenaires, il y a soutenir Bisso. Tout ça la journée on est en mois de mars, c'est très important parce que tout bien que ça paie bande qu'on a Bisso à Brazzavilloise, au Bakuya en plus Torozala, ba femme différente à Katouana, ba femme autonome, au ba se prendre en charge ba femme handicapée. En général, ba handicapé monteur, ba aveugle, ba sourd. Tokozana na journée wana tozo senga na mama Denise acha biso maboko tozo senga na chef de l'état na bandeko nyoso etouché bango en tout cas boya kosunga biso pour la journée wana et kozala très important ceux qui bosungi biso même association toko chope ba logo na bino ceux qui bosungi biso bo accompagner biso toko chope ba logo na bino na kati ya ba banderole na biso toko citer pe ba association ou et soutenir biso alors nzamba lola a touché mitema na bino bosunga biso na makambo nyonso o tozo sala e koza malamu mingi 30 mars 2024 aliko bengi sabino ba jeune sœur aliko bengi sabino bilenge basi ba maman handicapé boya to fêter na bino elongo le 30 mars pour te clôturer mois de la femme. Boya, moi c'est handicapé, azape le la moi si moi c'est handicapé, aza moi si oh ya papa baté. Venez, chères femmes handicapées, nous avons grandement besoin de vous. Venez fêter avec nous ensemble. La femme handicapée n'est pas la moindre. Nous avons grandement besoin de vous. Soyez nombreuses avec nous. Venez, nous avons besoin de vous. Ok, d'ailleurs, dans cette émission, tout autres la bino, image, botala, journée où il y a année passée, donc il y a 2023, dengue les kaki, beau se faire idée la journée on dengue zala. Donc restez connectés sur Clébra Original, on revient tout de suite. Malgré leur handicap visuel, elles présentent des atouts pour contribuer au développement du pays. Pourtant, ces femmes malvoyantes, victimes du repli social suite au rejet de la société, sont presque abandonnées à leur triste sort. L'Association des aveugles du Congo pour le développement se bat pour leur autonomisation et réinsertion dans la société.
À l'occasion du mois de la femme, la SAD a sensibilisé ses membres, femmes malvoyantes, à lutter contre les replis sociaux autour du thème leadership de la femme aveugle et les opportunités pour son épanouissement. On s'est décidé de mettre en exergue la femme aveugle parce qu'elle regorge en elle beaucoup de potentialités que l'opinion publique ignore. Le message clé, c'était d'abord de conscientiser cette femme-là, qui a les atouts, au même titre que toute autre femme, de pouvoir le mettre en application. Et le message, c'était aussi de rappeler les autorités politiques, administratives, les personnes de bonne volonté, ainsi que les partenaires techniques et financiers, de venir se joindre à nous autour de la SAD et de porter plus haut la voix de la femme aveugle. Ils ont par la même occasion lancé un appel aux autorités pour l'accompagnement de personnes malvoyantes et suggéré que les handicaps visuels soient aussi au centre des débats. La femme aveugle doit être formée d'abord, formée dans les métiers. La femme aveugle doit étudier, la femme aveugle doit travailler au sein de la société congolaise. La situation de handicap ne peut pas se résumer en un seul ministère qui est le ministère des délégués des personnes avec handicap. Nous avons besoin de cette représentation dans tous les ministères du gouvernement. Une journée d'échange et de motivation à laquelle a pris part la présidente de l'ASPEL Colibri Kimia qui œuvre dans la sensibilisation et l'encadrement de jeunes filles. Face à cette situation, elle s'engage à soutenir ces filles malvoyantes pour leur autonomisation. Déjà, la femme qui n'est pas handicapée a des difficultés dans la société. Et il y a toutes de difficultés. Et là, la personne non-voyant a vraiment plus de difficultés parce que même si la personne marche, elle a toujours besoin d'une personne en plus. Et il y a beaucoup de violence aussi par rapport aux personnes non-voyantes. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressée d'être la marraine de personnes malvoyantes femmes. Le droit à l'activité inclut aussi les personnes malvoyantes et précisément les femmes de cette catégorie. Les accompagner relève de l'égalité. De retour sur le plateau, merci Nabato Toubazo Lantabiso, donc merci vraiment la fidélité Nabino, le long de cette émission Nabiso, vous allez na président Rio Muteba, ou Azali président ya Assad na kati ya Congo et puis vice-président ya baveugle na niveau ya Afrique centrale. Bouiti Kolandabino Moko. Journée oyo asengi na batu ba aider ba partenaire donc tozali na fondation Mama Denise, tozali na fondation Widal ya Gilo Ndomboyo, tozali na ba association ebele misusu autre autant kombote bo participer vraiment et vous en 2024 derrière na kati ya 5 minutes avec ces anga na Kleboa, nous allons en parler to sala spot tozolo bango à chaque fois ti na date wana ekokoka. 30 mars 2024, Aliko Bengi Sabino, ma jeune sœur, Aliko Bengi Sabino Bilenge Basi, ma maman handicapée, Boya to fêté na bino Longo le 30 mars, pour te clôturer mois de la femme, Boya, moi c'est handicapé, Azape Loko la moi si moi c'est handicapé, Aza moi si oh ya papa baté. Venez, chères femmes handicapées, nous avons grandement besoin de vous. Venez fêter avec nous ensemble. La femme handicapée n'est pas la moindre. Nous avons grandement besoin de vous. Soyez nombreuses avec nous. Venez, nous avons besoin de vous. On a commis vers la fin et à l'émission Nabiso, vous allez couper sa présent Rio Muteba, parole au yako conclure. Oyo akoloba puis toyebi ke président Rio ayebi koloba parce que ba parents mususu bazara na bana ba handicapé ba bombara bango ba mona ke bakoki ko sala le côté président Rio grâce ya ye ba para ebele awa na Congo ba mona président Rio batinda bana na bango kotanga parce que donc président Rio azali donc universitaire diplômé en droit ba handicapé belé bazali lelo ko représenter mboka na biso pe bakugi ko assumer ba poste régalien na kati ya mboko yo donc totiki président Rio à conclure en donnant donc ba conseil na ba parents na ba handicapé mususu ba profiter na handicap na bangote pour na ko senga ka handicapé azali mutu ba yo kile mawate mais ba faciliter
tâche par rapport à s'en sortir. Donc, président Rio Mouteba Malobezana. Effectivement, je commence d'abord avec les personnes handicapées. Au monde handicap, ils ont traité. Ils ont n'unité de manière que pour te permettre yo et comme objet na yo ya ko utiliser yango. Le seul conseil na repesa la bande ko nanga handicapé boluka botanga boza la formation pour les loso ko zoteka mapa oko vivre ozoteka biscuit oko vivre. Alors ba parents pe boye ba keton oza na monde ko handicapé to yo ndeko to yo parents ou boti mwana no handicapé to ku wana ezuye tonga koli to tonga botami boye be loko que mwana nyo surtout azali très important na vie ya parents tena to na sa mokilo aw nzamba yebi ko créer mutu yebi tina ni a créer mutu handicap. Mais moi je disais souvent même ba valide ba voyant au bateau ba monaka mais ça rappelle handicap. Oublie les handicaps, on a étudié ça en psychologie. Aux monde. Alors, dans nos parents, bon décourager te, bon tangi sabana na bino handicapé, bon maman na banda côté. Aujourd'hui, ceux qui posent bon maman na banda ko ezalo ko la bozo sala, ba problème monsieur soko ba kisama na kata ba parce que le lolobi yo kozalate. Moi na handicapé a s'adapter ndenge nini. Il y a certains parents musu ba bomba maman na handicapé na banda ko. Mamsuku bachela moma singa ko bana na toilette tina ndako bachele singa. Imaginez ata yo moko. Or handicapé azana facilité à faire adapter le lenge na handicap na ye o yazana ngo. Alors nazo singa na ba parents bo sa l'effort bo tinde la biso bana ya handicapé ba o bozali partout même bandeko bozana poto bozana lisolo bo beta lisolo ya handicapé bo beta lisolo ya Rio. Auprès de Congolais ou à Kinshasa. Et que c'est très important. Nazo continue le sous message na chef de l'État que to lingi tour oyo nengo ofongoli misu na makambo ya justice. Ofongola pe misu na makambo etali ba personne handicapée. Bino bato bozali pemi na chef de l'État. Ba député tout robot voter pe mibe ko botala teke bozwa bino moko aux handicapés te. Bâti on a place handicapé. Au bandi kolobela handicapé na kata parlement. Non. Président assemblée générale ou akokota touro. Soka kolobela makamba handicapé, il faut bien biso ba personne handicapée. Ba catégorie nyostoya, nous sommes très intelligents, très sages aussi. Nous avons des articles autres que nango pote bat ça la bat défendre. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a même des handicapés au bazan na kata prison. À cause de l'Kamuro, peut-être ils ont un sens ténatinate. Est-ce que nakata Congo a aucun handicapé nakata prison? Condition no bateau ba mona non et ça non mabe. Yebi sans condition oyo obiso tout ça non. Appli la police. Chef ya la police. Mais qu'est-ce que pesa maté na ba policier oyo biso ba ko respecter ba personne handicapée. Ministre à transport. Sunga biso sunga président de la République. Transport le lot handicapé a comment qu'on fout à transport transco handicapé au fout à transport yebisanga bisi ya l'état handicapé au fout à transport et ça na sens te yango moni talandeti le lo bande comme suba kufie belé na libosa wileri wana doda nezalité signe moko ezalité na centre handicapé en face wana aucun signe ozo la que handicapé bazalaka awo. Combien des aveugles ont tout place au père de place ouana? Alors, tous ceux qui sont président de la République, on me kepe ko fongo la mise, on benga biso bateau, tous la moi maïle moké, on tous ali na ba projet, on ko permettre pote bandicapé dans ya Congo, lobby pe basa la meilleure, permet na bandicapé au basa na ba pays mususu. Donc, souci na biso ezali bongo, merci na bandeko oyo balandi ngai, ba o ba moni moi peut-être na leka ki moi libaku na tout ça ki bango. Bolimbisa mais pona ngai na moni libaku moko te na tout si mutu mais na lobine makambo ezali vérité et surtout qui concerne toujours notre ministère parce qu'il y a mon ezali force il y a l'état congolais parce que comment même pona kokoma mukanda quelque part ba que non vous avez votre ministère aussi longtemps que le ministère azo booster ta projet mon côté
Donc c'est très important. Chef de l'État a nommé chargé en matière handicapé et permet d'être handicapé bazo violer bango. On a violé tout à l'heure ba qu'on violer fille moko aveugle. Hein? Nous avons des mêmes moutons à Kimi. Mais ceux qui l'État zala ki wana, ceux qui le ministère a tiki ba port na ye. Ceux qui le justice à l'andela qui ba port to la police à l'andela qui on malam. Mouton a ki maté puis a violé nan mineur. Moi na 14 ans. C'est pas facile. Alors c'est pour cela que nous demandons au chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, to CP là qui m'a casse, même temps au salaire investiture na yo, ma investir yo, biso to CP là qui m'a casse. To bete ma boko pour to sala qui campagne na yo biso be personne handicapée. To sengi cette fois-ci ministère na biso en tout cas ba projet et salama. Et ça ba projet à refondre la carte bureau té. Et ça va projet mon côté la carte mito bato bato qui sur le terrain. Honorable César Ngada zo qui sur le terrain. Chef de l'État tinda no batu na yo no ba kende na kota la bisika o ba personne handicapée ba fandaka. En général, quand je dis en général, ou soit convoqué assemblée moko o ya munene o ko permettre ba personne handicapée balo ba chaque handicap balo ba makambo bazo mona pe en plus yo moko tinda ba caméra na yo ele kana kati ba centre ba handicapé et ça mawa mingi na passe na RDC handicapé za lokola lipapa o kutu balata eza très important. En tout cas merci beaucoup. En tout cas bandeko nanga bosunga biso de manière que ba projet o esa ma poto to sunga bandeko na biso ba personne handicapée. Merci beaucoup. Merci aussi honorable César Ngadi. Donc, Président Rio, donc c'est à moi de te remercier na Ndengo Ndima qui invitation il y a les 5 minutes na Clebois original parce qu'il a insisté vraiment parce qu'il a eu une émission Oyo et l'autre sala par rapport à mes parents au bazana bana handicapé na message Oyo au pesi na mokonjamboka na ba congolais nyoso na kanisi oza na esika oyo ya malamu ya kopesa message. Donc vraiment une fois de plus président Rio na kanisi ko za mbala sukate toko lekisa o lisusu et puis toko tchela bino sport oyo ezo la ki sa journée oyo président Rio ya biso ya ba femme handicapée ko leka na 2024 30 mars 2024 alko bengi sabino ba jeune sœur Daliko Beng Sabino Bilenge Basi ba maman handicapé boya to fêter na bino longo le 30 mars pour te clôturer mois de la femme boya moi c'est handicapé azape lokola moi signonso moi c'est handicapé aza moi si o ya papa baté venez chères femmes handicapées nous avons grandement besoin de vous venez fêter avec nous ensemble. La femme handicapée n'est pas la moindre. Nous avons grandement besoin de vous. Soyez nombreuses avec nous. Venez, nous avons besoin de vous. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis, numéro, il y a présent Rio Tozongi Siango Susubotala na makambo yo à lobby. Il y a déplacement na Brazzaville pour aider na ebi ke bato balandaka émission barotika la vraiment indifférenté na message à présent Rio azokene po na ko signer ba papier oyo e ko senga ba tongela bango bâtiment awa po na ba handicapé donc bien na yezali mais etigali séjour na restauration. Je suis sûr et certain présent Rio a besoin ba message a besoin ma coquille oyo et kotinda ye asala déplacement wana bozana besoin bo le kapangate bon ba misusu le misusu ba moni numéro bien te mais numéro ezali awa na se na ngai bozali komona bokoki pe ko passer par ngai na pesa bino numéro ya présent Rio mais bozana besoin bo tindela ngai mbongo wana te ou bien na pesa présent Rio bo traiter na ye directement et puis bokomona pe ba image ya déplacement na ye. Donc merci donc vraiment une fois de plus to pesi merci na présent Rio d'avoir accepté notre invitation. Merci, donc l'insista qui en vraiment. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Donc derrière la caméra, c'était Alain Ngonzo. Donc tozali toujours na Kisasa, tozali ko continuer na Kisasa ndeki to epsaki binoka ke to vandi awa libela
pour Nakosalela Mboka. Donc nous allons nous retrouver pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire, au yuyo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, du ventre.